nalalite bongi motema pasi sikokanisa yosama. Ouais, Chétane, douze malin satanai. Ouais, Peter Sabras. Sangiselanga bolingo yopesi na basuswe yotalinga ipamba yopesi na basuswe José Mapuya yopesi na basuswe Jipe Minda yopesi na basuswe Jean-Jacques Mutwale yopesi na basuswe Chipse yopesi na basuswe Ce que tu viens d'avoir photo, toujours, tu viens d'avoir les États-Unis, toujours, c'est ça. Et Paris, toujours, donc, c'est total de carrière. Voilà. Biso message obi na muyasa kotonga na ya moko batu mo biso kumboli ko sesi et là na c'est pas kinga moko. OK. Et na biso on est na festival. Tout le monde on est là tout le monde. Ici chez nous muyasa gogo. Voilà. Titi bakosede allez na Beaucoup ça na oyemba. Oh. Beaucoup ça na mambo oyemba. c'est que va concert au N'est pas dans le bar un jour que Aotika a préféré la musique à 60 ans. Donc on ne pas de la Aotika. Voilà, merci. Voilà. Titi bakosede allez nanti basele titi bakolema na biso héritier ibula na biso on est na festival tout le monde on est là tout le monde ici chez nous miyasa gogo on va danser la danse est pété chapelle memba batone koko kayudia Merci beaucoup. Les créateurs a bon ami MC Ndoulé. La gata d'Ida, c'est ça dit bien. Voilà. Ouais. Donc, mais ça, vous voulez dire, est-ce que vous avez un stress pour que ça va être bien sûr. Nazari qui vient qu'un. Voilà, c'est normal. Ok. Si on a le bien, non, c'est qu'il y a possible. Biso message obi na muyasa kotonga na ya moko batu mo biso kumboli ko sesi et là na c'est pas kinga moko. OK. Mais au sein vraiment stressé. OK, au sein des gars awa ma internet alias Akoyate alias Kimi, j'espère que vous allez écouter la go ma fan no balinga kayo bazaki desi et yo nyoko na bango. Bon, confiance au leader na nga pesa kinga na ko esa mona si. OK. Vous allez zater au kana poto. Non. Mususu awa ya malamu kuta kitoko zake na poto. OK. Bolingo confiance ko baje ba fine na biso ba pesa kinga na amour na ba. Na ko pesa mo pe na si. Et bien voilà, je suis avec notre danseuse ancienne. Alias papa dans la main au bout la oui, il y a des anciennes, aux anciennes comme on a les qui n'ont pas ça. Bouyemboya sepela pas Zuba Koli, Azuba Koli. Mais à cause collier. Collier.
Oh. Oh, Merci, ça va. Voilà. Donc, Nathalie Mbouya azalaki te, Florence azalaki te, Vanessa yaki mais nga kasi teno moninga na nane na eseki tokomi deux. Ouais, mais Moulard azongi, nazalaki ayo nyonso ka mais akoyi soki na teli nini, mais akoyi soki na teli nini, là na yo mona mai teno tokomi ti le 14 moninga na ngai yeke na dai. Na reception encore na moko na podium, mais elle est bien. Kasi leader na ngai yango côté na kasa. Makambo oyo eza kocirculer alliance oza no maladi te. Non. Naza malade, naza maladie, c'est ma vie privée. Ok. Voilà. Baloba, lito ngo ebimisaka makambo ya mabe liboso eza mabe. Ok. C'est ma vie à moi et je suis là pour. Ok. Merci. Omoni oka ba pièce o biloko ya stade te. Tolataka nde mona papa na biso, papa biso nalata no makasi. Le grand silencieux, Jésus de Alliance, le padre. Tapesaka bana na ye ba six oyo ezalaka epai na ya kabola yango na biso. C'est oyo on papa biso lata no makasi bina no makasi. Ozongo biso toza mabe po désolé. Merci beaucoup. Ok. C'est la fête. C'est la fête, donc allez-y comprendre. Les réception, il y a des musiciens. Les réception des musiciens, donc vous comprendre la réception des musiciens, les avantages. Donc ici il y a des fans. L'artiste fait fêter dans la mission là, bon bah c'est salamateur. Voilà, nos orchestres, dans la maison, on a besoin de Molonia. Non, il y a vu dans la part de Jimmy, dans Zoya, c'est ma orchestre, il y a pas bon. Voilà, ça met au. Babi le lia Mélano ligne. Voilà. Pas peu, risé à Gola. Risé à Gola. Boni. Voilà, je l'ai dit bien. Risé à Gola, c'est plein au Saranate, donc mon sang de mon ézo pour ma chérie, n'a pas moqué la vie. La force à travail, la discipline, mini goyoka, c'est ça la mission voilà. Merci. Modinzana Bass. Ouais, on est toujours là. Voilà. Et c'est au moment où les choses. Voilà. Grâce base. C'est pas dire, mais ça fait. Voilà. En tout cas, les gens voient, ils croient qu'ils peuvent aussi faire. Mais ce sont des capacités qui comptent. Et avoir un leader à diriger. Voilà les longues grâce base, nous avons compté parmi les meilleurs bassistes en Mboko. C'est grâce à mon boss Jésus les Padres. Merci beaucoup. Merci boss. Jean-Baba pour l'avenir de notre musique et l'avenir de nos vies et nos enfants. Je souhaite bon dimanche à ma fille, la princesse Mobila. Papa t'aime. Mes condoléances à MC Tombo. Papa Henri Kiamwanga depuis l'Europe. Bon dimanche à vous, papa. Merci pour notre cadeau. Je sais qu'on se verra bientôt là. Et puis, on a fait Nathalie Bobi, la Diego, son masse basse. Voilà, merci. Nambonda Boni nakata kininga ici on a kata kini déjà nini on a parlé quoi ça va chasser même boulot on parle pas parce que nous avons fait ma papa oh ça va ça on a rabilem ça va déchoirer les abazara on va casser donc on parle pas on peut déjà l'avant déjà nous on va être tomona oka na Didas maboko ezopola bete ya kosakana te
parce que on est avec makambo biso avec makambo biso de longo Congo kimiki Voilà. misala ti père Ok. teke na ninga jeunesse na ninga talancia papa Hervé sangana di omonde pesi fusion wana papa Hervé biki o na mimi basa yanga ya motema ba ya bambila Ok. zage toujours Voilà. donc bon dimanche ba goloa rôle ngwabi mona sir nanga Julia ndiri na États-Unis mona pe maman na biso on est des petits femmes de femmes d'affaires maman na biso do bi bikatalaka mère na biso ya pale ça wa toujours cette place lobina ninga ko bizati ko mede Voilà, merci beaucoup. Ok. Au 5e team. Donc, évidemment, bon monde, donc c'est ça. bebaka ngai ya maloyo nakobeta toloko na yo maître Samuel Matondo nakobeta toloko na yo basusu balobaka lukaba molimo nzoto teka mobali na nga moko Voilà. Aspect aussi, la déportée déjà de Match à bien. Les 13 na les 14, il y a eu ce bon meli, Banakin. Les 14 Charles. Voilà. La dynastie est biloko ya sika tosali mikolo donc c'est un peu ça donc bango bazala trop surpris baoyoka non évolution eza bakoto ok yelusu retour ya bandeko na yo na kini mpe misala basali okoloba nini tant que moko kati na mouvement bandeko bauti babeti bazongi esali yo ndenge non baza bana nkolo ok biso nde tozala ensemble boye tozala déjà mie moral tozwaka cour ndenge moko mwana mayele nde efutaka na cour donc tomiyebaka na nde twa boye donc esalinga na plaisir toko nde bamasa yango badefendre en plus bafélicité bango makasi mpona état d'esprit wana biso nayebi biso tokoli nango awa tokoli nango awa okuta mpe bato moko boye na kote sikoyo bakendaka bapoto bazongaka biso mpe tokendaka bapoto tozongaka tokende ba états-unis tozongi ke paris tozongi donc total de carrière. Voilà. Donc, mais ça nous a plaisir, c'est une question. Merci beaucoup na patron, on a une capacité, on a un champ. Oh, beaucoup ça na oyemba. Beaucoup ça na mambo oyemba. C'est que va concert au sentir yo. C'est un concert au Betama le 13, le 14, le 5, le 4, le 5 au sentir yo ndeng mususu. Le 3 na le 4. Le 3 na le 4 pardon. Nazara déjà yo ya ba concert on a déjà on question pour maintenant on a performance. La performance patron nga. OK. Ba concert wa besi na poto sentir voix. Et yembeli. Vous comprenez? On a le Nazande, on a bête de laisser. Et il faut qu'on yembe, il faut yembe bongo. Ok. Il faut yembe bongo. Donc yembe performance à patron. Il y a un côté bête la gabango yango. C'est ça. Merci de la patron là. On sala on a va on zamba kero na ngodo. Merci aussi na ba gauloise. Ba gladiateur va se déplacer qui comme ya. Vous allez nous savoir déjà chef Charlie. Ya patron na ngai ici dans la Cropoli. Donc na pesa voilà, Charlie Solo. Bonjour. Parigo. Donc voilà. Kinshasa. Ça continue toujours à se faire. Voilà. Donc le double arène a réussi voilà yango. Et vous savez vraiment ce qu'on a. Donc ça a été du coup militaire. Ça a été à la hauteur donc je crois que rien n'a dit quoi. Le monde, je crois que ma image, les avoir les quoi. Donc, rien à dire. Voilà, rien à dire. Tout le monde a dit atterrissage non à Kinshasa, au Kanyama Bandana, au signé marqué des années. Et au moment ça va de pair avec la SAP. Ça va de pair avec la SAP. Ok. Voilà l'héritage général de Fawati. Ok. Il était comment? Ah, on a bêti ma tienne. Il y a du Kendall en Congo, donc voilà. Voilà. Musique est un la Kitendi, on a dit Kitendi. Ok. Donc voilà, ça va de pair avec.
la sape, la musique, il a mis dans le roi couture là-bas. Donc il faut que Voilà. Donc c'est ça qu'on va maman. Particularité par rapport, il y a 3 concerts au Mounene. Au Betty Double Adidas, au Betty Genève, au Betty Festival à Mounene Couleur Café. Babylon Nini Oyo. Charlie Solo, Oyo, retenir vraiment par rapport, il y a un grand événement. Ouais, bon, il fait un roman à full, il y a des gens parce que vous savez, il y a aux environs 14 ans passés. Depuis qu'on était plus attelé la zone européenne. Voilà. C'était pas il y a 14 ans après, il s'est marié, mais niveau, il y a un moment où il m'a même dans l'hôtel en Sarah. Je vois si vous quelqu'un nous les saviez que c'est le deuxième jour. Lui, il y a journal de Ezagi dans le ça a été. Le deuxième jour, il y a plus de performance par rapport à aujourd'hui, je trouve que là, apte quoi. Donc, ils ont dit, donc, deux fois. Ok, Charlie, tu es à Genève, en Suisse, tu vas attendre au Paris. Et bien, c'est une note, même comme on a beaucoup à Bazara et Belleté. Est-ce que c'est une note comme on a, est-ce que c'est possible, est-ce que tu vas confiance? C'est-à-dire, au Moni Paris, Bruxelles, Genève. Genève, ils ont beaucoup à Oyo. Et les Bazara, tout ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu belé dans le salle. On va faire 5 minutes de Oh mon conzi. Alliance. Oh mon. Bonjour. Ça va? Maramboye qui est bien. Voilà. Bino tu vas revenir là-bas na pote. Voilà. Merci beaucoup. Vanné. Yo boy. Yo boy. Pour tala goto Vanné. Bonjour. Bakandeza. Bakandeza mabe. Oh. Amona noto balula lukete na RTG on a bi mais Vanné kanda tonini. Ah mingi no lo baté no pesa ra no lo ba coller subi na tite. Donc rendez-vous samedi dimanche. OK. Bengisi ka bagola ba ebe. Bengisi bagola ba gladiateur mais le monde de la bonne musique. Donc je vous invite les pratiques de Vanessa va procès. Qui ça catholique Cameroun et belé le papa père OK tout la qui ça catholique Cameroun et belé vraiment. Voilà. Ah, créa, Blaise créateur. FIFA de l'animation, balobi l'homme de pété. Je suis là. Oh, pété. Ici chez nous, il y a l'ambiance à gogo. On va danser, le danser pété. Bodo. Pété. Non, bah, concert là, on va pété. FIFA de l'animation, Blaise créateur, voilà. biso vira ana kisasa ibanda tokenda mosala ka mosala epuis tozongaka na mboka na biso bana bazali awa bafamille ezali awa mosala baza mosala eza kaka tosali apres tozongi en tout cas merci na Jésus de Nuance, merci na staff Monamba, merci na bafan tout oyo basoutenaki biso, merci na Chancel Mbemba ngolo olati Chancel Mbemba ko titano na Paris Chancel Mbemba ozonga frère nanga alanga na elelo te voilà poto question soki banda 4 minutes oyoka dana na Chancel voilà na bana ko dédicacer les autres za na ndaku on sala nga ba faveur moko bazo pousser na ke libosa no soutenir là voilà on a la reconnaissance pour na reconnaître les forces voilà ya mon na za sa kombo na été ala parmi bateau basimbanga moralement physiquement pour me la Chancel Mbemba voilà Blaise créateur na monaki yo na émission en direct à partir à Paris au salaki moi constant par rapport à bandeko batikala na bapoto bakimaka balide en tout cas émission ça m'a vraiment éveillé par rapport à badir na on bande koloba donc au soulever que l'homme obina qui na Château Rouge na mo ba mission mususu et là on est salaki akima ezaki nini au monde l'homme mususu ba mususu to comprendre poto eza poto mututu alingaka ke poto mais ezala bato mosusu bakima na poto sans bit akimi na poto sans le savoir ayeba eloko natikala ye na poto
Tout ça, c'est un apôtre, abomi carrière, na ya tikene na apôtre, mais mon a comme Christ par exemple. Bon moni alika na ya comme ni ko senga senga abomi a na nzoto. Parce qu'on a zana na âge, on a zana na. Tout ça na mingi ya osala. Voilà. Tout vivre la musique. Na futa na parler na ndule, bana na ngaba tanga na ndule, na mo ndule. On a que ça la boulot et puis na zana bomaka boulot na ngaba les rythmes. Et puis na comme na ngande mo na ba. Pour la musique déjà, so ko kimi na poto, bato ba ona o kabelo wana. Bando kabelo ko ba mona na podium. Ko ka bango. OK. Et à podium on est kimi on négligé podium on a ko constater que on vanda boy. Ba pesa benga yo, o ba pesa ça euro 200 euros. O zamote. Ya mo ni ce qu'on a pas na seule constant et dit ah, mais pourquoi la kimi na poto? Kimi na poto salata na beat na kimi na poto kona sala boulot. Yo kimi na poto bomi carrière, bomi boulot et puis le kani sous na poto likolo na. OK. On doit ebelo ko salate. To komi poto on to moni yango. Na bato suto ka na musika na sango ko moni ah yeyo ndi azana nde boy. OK, ça va normal. Parce que 3 mois bosali na poto foyer ba ma bebele. Ça fait 3 mois en Europe. OK. Ça va poto te poto ça ka Europe. Europe tamboli. Voilà. Mondele, maintenant on va ici. Là il y a na côte on va États-Unis, on a côte na ba Suisse, Belgique, Paris. Na on a affronté vignon surtout. OK. Na za complexité na comprendre poto. Na comprendre poto. Usala boy mais lenga poto za kende zonga na mboka na yo na on était ça valeur. Voilà, merci. Un conseil na bateau ba kimaka na poto total ça va moquer na musique soko lengi boulot na yo on gagne un peu plus mingi na musique. OK. Je comprends. Vie à poto za passe. Kayu na poto za passe. Yo mo na bena na blesse ka ta ba mo sala koko za na short. Mais na ndule oko gagner ba mbongo na zo na salaire. So za na relation bien. Vous êtes sérieux, vous êtes la boulot. Merci na Joseph Nias. Bato bakimara, courage na bino. Bato pe bakenda bayaka, courage na bino. Biso to parmi bato bakenda na sali musa. Elana la lite bongi wotema pasi siko kanisa yosa. Ouais, Shetane, douce malin satanai. Ouais, Peter Samasa. Sangisela ngabolingo. Yo pesina basuswe, yo talinga ipamba. Yo pesina basuswe, José Mapuya. Yo pesina basuswe, Jipe Mina. Yo pesina basuswe, Jean-Jacques Moutouale. Yo pesina basuswe, Chimse. Yo pesina basuswe. Zambela semina yo lakisa. Elana la lite bongi wotema pasi siko kanisa yosa. Ouais, Shetane, douce malin satanai. Ouais, Peter Samasa. Sangisela ngabolingo. Yo pesina basuswe, yo talinga ipamba. Yo pesina basuswe, José Mapuya. Yo pesina basuswe, Jipe Mina. Yo pesina basuswe, Jean-Jacques Moutouale. Yo pesina basuswe, Chimse. Yo pesina basuswe. Zambela semina yo lakisa ngai oya kokananga. Elana la lite bongi wotema pasi siko kanisa yosa. Ouais, Shetane, douce malin satanai. Ouais, Peter Samasa. Sangisela ngabolingo. Yo pesina basuswe, yo talinga ipamba. Yo pesina basuswe, José Mapuya. Yo pesina basuswe, Jipe Mina. Yo pesina basuswe, Jean-Jacques Moutouale. Yo pesina basuswe, Chimse. Yo pesina basuswe. Zambela semina yo lakisa ngai oya kokananga oya kofinganga. Lakisa ngai manguna na ngai ya Nzambe. Lakisa ngai manguna na ngai ya Nzambe. Babombela ngama mekolikola ngamba balobi liboso na zo yango. Nakata basamba na biso betalia. Ngai kobile